Un grand merci na balingaka vraiment www.talalelonews10.com. Lelo tozali mokolo ya mercredi le 6 juillet 2016. Tozomi bongo na commune ya Kalamu précisément na Victoire. Lelo bomoni examen d'été bimi le mboka tazali koleka na Dari Diwatesa abe utika ngobuti. Tozapena bandeko bazui awawa ndeko moko ko sala pe entraîner ye Losako ndeko. Losako. Donc on a évité vraiment, comme on a une félicitation d'abord. Ouais, merci. Yo tangi na école ligne. Tangi Institut Pédagogie de Lemba. Institut Pédagogie de Lemba, aussi combien de pourcents? À 58. Est-ce que vous avez temps à travailler vraiment dans ma solo nengo travail? Bien sûr. Bâtiment Bazali. Bâtiment Bazali, soit il y a interrogé sur compte pendant rapide. Donc trop sûr. Vraiment. Ndenge bato belé bazo beta li solo que soit remarqué bien vraiment, soit remarqué bien ceux qui a examen d'été bimi ba parents na biso na ba parents na bino ba inos ba ota na biso batangisa bino na classe balingaki ke tango zui okimi mbango fuka muso remercier Nzambe mais mbala moko ba moto mbala moko likolo ya bar na ebité vraiment pour na yo vraiment te wana ezali comme moral. Nous avons moral, nous avons moral, donc moral à sa biso, qu'on a bien côté comme malamu. Ouais, ça c'est le mot on est comme mané bango. On a des bébés qui tu sais qu'on a déjà awa, on a déjà massa et après de qui n'a parlé. Félicitations vraiment. Merci beaucoup Dari. Vous comprenez que et là c'est qui singa makasi awa na victoire ezali ke na batu bazo sepela zokande ba chege miyibi ba che puta na mutu ba komo sepela sika mo na batu de comme ko chaba maboko na ba poche ba komi ko yiba batu donc terrible awa donc na miyibi pe ba che ba puta na pour na mutu donc bazo sepela longo ya yibi donc kama makasi me félicitations kaka na bande ko na biso ba finaliste elexa ke ba sala vraiment pe musana bango vraiment donc ndenge zalaka toujours merci vraiment Dari Diwatesa. Tu bota la biso lelo bande ko na biso finaliste ba zu diplôme na ebite ndeko pona yo pour la CPL c'est un mingi na mboka ba finaliste ba belé donc toi là c'est un makasi les makasi ya donc vous comprendre kaka que degré ambiance ngo mais là on solo la kaka que miyibi pe ba che ba poudre na mutu ba on mo CPL miyibi pe ba che ba poudre na mutu ma plein c'est bon. Kunga